ezobeta oyo toza na poto te toza na Congo mbonga fula sous une grande pluie toza na biro ya Ziko Mukanga papa komako lopango na deuxième triangle ya cité verte donc avec comme cité maman Mobutu mais c'est bino mbula oyo ezozawa tozela ka résultat nango tozala mbula esila toyeba badega oyo ekokose. Force à Daniel Bumba, force à vraiment, force à lui. Mundele na ofepa mundele na biso karta ofepa mundele na biso karta pepa te otunete osumba osumba ya osumba pepa te. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez. Mbula oyo ezobeta oyo toza na poto te toza na Congo mbonga fula sous une grande pluie toza na biro ya Ziko Mukanga papa komako lopango na deuxième triangle ya cité verte donc avec comme cité maman Mobutu mais c'est bino mbula oyo ezozawa tozela ka résultat nango tozala mbula esila toyeba badega oyo ekokose. Force à Daniel Bumba, force à vraiment, force à lui. Mundele na ofepa mundele na biso karta ofepa mundele na biso karta pepa te otunete osumba osumba ya osumba pepa te. Ça position déjà à battre la chaussure. Alors la chaussure la gars quand maï tala mamwakin. Faisons monter là. Et voilà alors on la chaussure. Allez, c'est bien on a ma bogo tala chiba chaussette ni na ma bogo. Allez nga kota score maï. Mais quand calculer. Alors c'est un full c'est quoi tala maï à mon désaguna. Que y a un bêta boule. OK ninzela dit. Il y a là-bas. On l'a gâté ça. La zone c'est caméra qu'on a. Il y a à protéger. Ça peut te venir ma collée pour la botte là. Ça peut te déposer. La bête est ce qu'on calcule. Alors on a pantalon bien ça d'ailleurs. Mayango ya tout dans la boule là. Là ça ressemble à mon arrêté. Et puis plus grave, imbécile ya oba telabino mama Martha telabino gouverneur ou ala la kasoi Bumba Daniel Bumba ou ala la kabapongi ou ya ngubu wana hippopotame Daniel Bumba bande konangai moto mo bozoka ye komo na ye Daniel Bumba akoma gouverneur ya Pongi Ngubu Daniel tu es malade ozali boma yo la moto pousse monsieur comment ça dit comment ça dit ah, tu as précisément non Noya, Gombe, séparation de la Gombe. Mais c'est quoi ça? C'est bizarre. Daga. Papa, c'est quoi ça? Est-ce que c'est normal? Papa, il y a bordel. Ouais.
Ah, Tozana route université, après croisement et université qui quitte. Et puis, il y a un espace compris entre ESO, rond-point ESO, na croisement université qui quitte. Autant ndeni batomoto dans la difficulté, il y a autant bola batomakolo difficulté, en tout cas très compliqué. Numérique média, le média du siècle, nous étions là pour prendre ces images et de diffuser pour Nabino. Mbule beti na mwa malonga te mais béton rende zo empêcher mai. Donc mai à caniveau et c'est déraillé et au moins les gagnants bota la siko binomo. Mbula mukene batu ba souffrir. Pourquoi beaucoup mettre ça ba ou pas être compétent et on la salité dans sa béton. Mai va pas tomber, va pas terrasser. Mai, et tu peux terrasser. Mai, il va repousser. C'est ça, venu pas comment tu as le pour la Nyanza. Papa, qui est Bakuna, papa? Papa, évitez le diable. Voyez le papa, il a signé le problème. Vous n'avez pas signé. Voyez le papa, il a signé le Mouzindo. Voyez le papa, moi je prends le papa. Vous voyez le papa il est entré dans les vélos, il a plongé dans les vélos, c'est comme dans les matchs de FIFA, le papa, il a plongé, regardez, il a tenu la voiture, regardez là-bas, le papa il a plongé, ouaille, ah là 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 là, non il est malin, il s'est réfugié en haut des voitures. Bon ependa, on a gouverneur Bumba, Daniel Bumba, on a mort na biso tala bena boy. Tala. Boy. On s'en va million bon ici ba na ba ke poto. Biso to sinala ba ma nien. Bozo ngisa se kokoto le mi mucho yo. Nandeni. Alongwe kana ndenge balongwa na Congo. Na pouvoir oyo ba alongwe. Kangelo ko na lobilolo. Asa longwe. Est-ce que makambo na yo ka owiti pa mutainyo sacré? Je suis congolais. Ah, bakomi ba congolais. Bon, biso ba angolais. Sikoyo to lobela ba congolais. Omoni makambo nyoso to lobango. Dernière émission na yaki awa, nous avons discuté sur ce sujet. Na sina yana ba télévision ebele awa, na loba Bumba il faut akende. Okolongwa et puis osolongwe. Osali soni ya UDPS. Osali soni ya bana Congo. Congo robongo yango wana. Retard onyo sotozo bado. Donc moula te beti 30 secondes na Kinshasa. Babi ba mona na étage na yato tala. Ah, likolo on so elingi nini. Avant na likolo na balko tala, mais mbulo elingi nini. Eza makambo nzambe. Ba cultivateur bazana besoin mbula. Yo boya mbula ndeni. Vraiment atabino moko. Makambo nyo sotozo bado. Donc Ndeko Félix ala mugi na retard. Habime Baklement vous savez le makambo est-ce que ça a solo ye mo abeti tour na butu mbule beta te beti amoni ah mo ngunu so bi ma pona vilo yo makambo eza na Congo yango toloba makambo yo monsieur Bumba c'est un incompétent akoyi ko gérer vilité talaga mutu mupaya oya na ndaku na ye mwana za ya ye mais lokola za kizengi fo bomba ye mais mwana za ya ye ata mwana yo Salté on a yo ya vie ti ba pesi ba société ba imprimerie mongo basala ba bash ba panneau ba bomba bosoto tena niveau na Bumba ba ike o moni mambo yebisa ngalobi wala ba force programme ba yebisa mambo en tout cas ti pope sonya teza releki ba chango na Pascal kuna quartier 3 mais bino ba kine robonga. Donc, des incompétents, ils doivent partir. Deuxième chose, donc, Marambo Tolobaga, et Mona Inango, merci, Naba Congolais, Ndeba Monique Bisso Bangolais, Marambo Tolobaga Zakia Solo. Mabele Costa Kate, Oloni Nguba, Okobuka Ngubo, Oloni Masango, Okobuka Masango. Deuxième chose,
Ah, on a plateau na yo. Nous avons débattu, na ba Congolais. Il y a union sacrée. Tout le monde que mesure au bino bozozoa, contrôle parlementaire ezalati. Ba député bazala na droit ya ko sala oyo constitution pesi bangote, n'exercice ya pouvoir ya ko contrôler exécutif, c'est-à-dire le gouverneur. C'est-à-dire que vous voulez Tshisekediser Mboka. Nyoso zala na kombo ya Tshisekedi. Peut-être même Tshisekedi ya ba makambo na de. Pourtant alandaki biso bata fayulu, alandi bata ya lamuka, alobi ah, ba muza bazaka na raison. Nous avons dit tout ça ici. Ba onde wala muki na retard. Mboka komi déjà fulu ba komo bombango, ba pa ya ba monate. Mais bazala ba service na mongo lekaki déjà. Donc, je vais dire Nabandeko bazana passerelle ya pouvoir. Nous avons souffert pour avoir la constitution. Et dans la batouba réfléchissant pour avoir des bonnes lois. Ezali. Siko borolobani. Ndeko Chabani. Yo mututinda mukanda. Oh makamba ko contrôler ba gouverneur ezate. Mais la motion est légale. Contrôle comment on appelle ça, assemblée provinciale vis-à-vis c'est constitutionnel. Yo pekisi yango. Ba gouverneur basa lelo balingi lokola za ide pesa lobi na osala o lingi. Yo siko za juriste de formation master nga na ba ki yo mutabwanya. Omoni système ndenge bebisio. Omoni système ndenge bebisio. Yo mutabwanya. Luko. Na plateau de professeur. Non mutabwanya. Moi so na bi mutabwanya. Mais le système est mauvais, le système est corrompu. Quel est le soubassement? Il y a mission Oyo. Un vice-premier ministre, ministre intérieur à cause de la ville. A eu compétence ou a wapi. Tout le monde a la TV. Boumba le bien à la droite. Oh, qu'on n'a pas le bien à la droite. Ta place va comme Simboka. Ils veulent tisser que disait pour pas faire plaisir Nandeko Félix, mais bah au Mboka, bah au ma démocratie auto bunda bisonyonso. Bino bataille nous sacré pour bomi yango. Mais tout tika binote bobo mayango. Toti kabinote ndeko mukanda ya ndeko ministre ya bango intérieur ana compétence ata mon côté musala wana eza musala ya IGF et bongo musala wana ordre de mission à directeur cabinet chef mais nazo ebisa yo omoni ha eza lete sange koti mobulu ba batelo ni to sala makambo ba Clément Mouza ba maman Chantal ba prince bazoloba et makambo solo ba luka sikonde ni ba se sauver. Donc mais c'est Clément. Mais Clément, on s'en va maloba. Olobi Bumba doit partir. Mais si Bumba doit partir nengo lobi, il faut quand même qu'on respecte la loi. Kasinaka alo wana nenga loi te. Musala sali mabe aza incompétent Congo ayoksi Congo son ville au capitale ya Kinshasa. Même Kalina Gombe. Et comme ça soni ya mboka. Mais si koyo kolongwana eza na banzela nini? Oui. Na nzela ya constitution, na nzela ya mibeko ya mboka. Tikanga na zwana no ya ministre intérieur. Ana compétence T. Ça dit que ba sala makambo yo eye lieu na mutu au sali yango. Non, c'est pas ça les droits administratifs. 1. Assemblée provinciale au caisse de résonance. Hein? Assemblée provinciale à Ville Kinshasa. Il y a des Tshisekedi. À Nomagara banani ba député ou ya bango ya union sacrée. Comment nous ça sali pour la ville? Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la mission de la banque constitutionnelle? Zéro. Bazana rapport ça ba galette ba kabela ba na cité. Bazana rapport na otala nenge bona nenge boye na ko kabela ba maman veuve 10 20 ma puta nenge nini. Musala oyo bazona nenga cop. Ne ba poulet. Basala angote. Assemblée en est nul. Il n'y a pas un député là-bas provincial. Jamais quiconque a défi. Voilà. Il n'y a pas un député provincial dans la ville de Kinshasa. Baba coopérant, Baba Boula. Bata la soirée l'oni ma gozoa. Voilà Baba touté. Baba coopérant. Mi beko et pesi compétence na IGF. Ça découle de la loi, ça découle de plusieurs ordonnances. Pourtant fonctionnement et gouvernement, pourtant fonctionnement, organisation et fonctionnement, il y a organisation et fonctionnement même il y a IGF Yangomoko. Il y a la Cour des comptes. Si l'IGF dépend directement de l'institution présidence de la République, à la compétence ouana, mais la Cour, elle est indépendante. Pour l'année balingi mi beko ya mboka, ils la respecter.
tient on a ba copie à bateau pourquoi? Bah institution ezali établie qui n'était pas content même si œuvre nyonso ya mutu bazaka ezaka critiquer. Nana zaki content na musala oyo IGF fait ça là. Toujours ça la tilelo. Parce que mutu ndem dalongwa wana mais l'institution reste. Kinoa wazolanda ngai yao bakaniveau eza curé parce que toyoki likambo ya 79% ya bakaniveau eza curé. Est-ce que eza curé bino bato bolanda nga bozoyoka ya soko oyebi ke bakaniveau eza curé côté na bino tindelanga image ya bakaniveau place eza curé banzela tomonaki ebandi kosalama na ebandeli misala ekatani banzela ezosalama te toza na droit kotuna bakestion te na baprestateur bayebisa biso mbongo bozwaki bosalela yango nini soki totuni yango c'est que nous sommes manipulés. Ce que tu yango, c'est que ba corrompre biso. Ce que tu yango, c'est que tozo bundelande bat. C'est l'un des symboles de la vulnérabilité construite à Kinshasa. C'est l'anarchie urbaine. Où voulez-vous qu'elle aille? Qui a autorisé ces projets à haut risque? Tant que la loi ne sera pas strictement appliquée et les responsables sanctionnés, ces catastrophes continueront. Les inondations ne sont pas un aléa. Elles sont une conséquence directe de ces décisions irresponsables. Vous devez savoir une chose, la résilience ne s'achète pas avec du remblai. Elle se construit avec le respect de la nature et l'application stricte des règles d'urbanisme. Protéger les citoyens au lieu de les laisser construire des Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains,